mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lilo, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre. Bouyebike, Internet, yaba Congolais, mingi ezalaka makambu oyo, yabo soto, makambu oyo, ezalaka vraiment na tina ebele te, ba futilité ezalaka ebele. Boyebi, lelo tokosa la allusion na vidéo oyo, et circulé na monde entier, boyebi, Internet, et panzanaka d'une façon virale, et kendaka vitesse net virus moko boye, surtout ceux qui zali likamoko, ya buzoba, et kendaka mbangu, kamata tia émission moko, éducative, tia émission moko bazo solo l'année titozwa, exemple, ya Dokotolo Nabiso, Jean-Paul Djamba, ça la émission ya santé, azo expliquer santé Nabiso, na lingala, bandai na lingala, bato ba wala ndebele te ya china français, pareil. Mais makambo et salimubo, allez, oh ya fingi boy, oh ya saliboy, oh ya salibo, au romona ba nombre de vues, mais critique congolais ko critiquer, mais congolais na internet à lingaka makambo dengoana. Revenons à notre sujet oyo, botali na kati ya titre na biso otokomi, ezali Soni na mawa na motema. Soni na mawa na motema. Yangwana nazali koloba vraiment mutu oyo aloka congolais, aloka biso soki azana besoin mbongo pour libérer biso aya to cotiser ata mbongo a libérer biso parce que makambo mususu ba congolais basalaka bon na ba africain ezaka ba congolais te mais nazo sabino ekolo congolais na ba africain belé bazana makambo na bango mabe. Mais ba congolais na ebité ya ngana zo répéter susu muto a loka biso aya vraiment bima soka sengi mbongo to pesa yeto ko kongola tambongo bino moko boyiti kolanda honorable ndenge ba bengaka ba honorable député Daniel Safu botali bino moko oyo yiti koleka omoni meilleure façon soki muto asali moko bêtise ezali te ke oya ofinga tango ko finga ye pa bandi ko finga boko se comprendre te soki mutula moko asali bêtise oye sikoyo o expliquer ye bien okomona ako comprendre mieux que soko ye bandi ko loba ko finga bandi ko condamner ko finga ye message ko le kamala mute yangwana lelo na ye ko solola Nandeko Nabiso Daniel Safu, honorable député. Na yebite soki Daniel Safu ayebaka niveau oyo azali nango en ce moment. Député aleki même ministre na pouvoir na elengi parce que député ba votaka ye na peuple. Ministre ba nomakaye na président de la République. Donc bakoyi ko longola mais député ceux qui mandat na esité loba ez la président makamoko ya grave akoki ko longwate. Mais Daniel Safu na yebite eloko nini na kati ya vidéo oyo ezuye. Daniel Safu honorable parce que vous allez honorable ata osali bêtise tokobenga honorable député. Parce qu'il faut benga yo ndenge wana po yo moko o comprendre makambo osali.
honorable député Daniel Safou ozali congolais, ozali quinois. Donc masolo nga na kobetelela yo oko comprendre bien parce que tozali biso na biso entre ba quinois. Daniel Safou oyebi ke yo penza oza statut moko na papa Kalonji Mutambai wa pasteur Kabongo azalaki député kala bazobenga bango ba commissaire du peuple biso to benga papa Kalonji Mutambai parce que azalaki un grand ami ya pauvre papa nangai donc yekuta azali parrain ya leko alandinga na sima Patrick Ngadi master ya Dilondolé na Chichi petit frère ya Félix Antoine Tshisekedi ou babando tanga na flamboyant petit nanga Chichi na peso bambote tout monde ozwabino na flamboyant donc ba ebisango zonga na kini tondo benge papa Kalonji Mutambai donc soko tali père wana ye mtazaki na Sénat mokonza Sénat époque coloniale européen boyaki balobi ba lexa boya boyi donc soko tali ba père wana donc ozomona penza bon père moko donc okoye le kutu masolo oyo kutu yali sekité donc Daniel Safoza na statut moko na papa Kalonji Mutambai toke susu na kisombe kiakumwisi wane bazali na zotangelo ba député à Kalaba no benga bango ba commissaire du peuple Mole Kanzula Masusu Daniel Safou ex ozali koyeba penza niveau na yo penza na république na biso ndengo zawana ozali mutu akosakana te. Daniel Safou honorable député oyebi ndengo zawana ata mutu afingi yo na niveau yo za nango okoki même pas ko répondre ye ozali na ba kano mususu oyo koki ko utiliser pour faire taire mutu wana mais makambo tomoni nanu tomona yango te donc ezali soni na soni en plus de cela Daniel Safou ngeke mpanga munu ngeke panga munu mukongo donc ba Congo bazalaka na respect moko boye ezali iné na makambu na bango awa tokolobela makambo ekolo te boyebi nga kutu makambo wana te mais nazo rappeler Daniel Safou kazali za Congo. Daniel Safou au fingisi ba collègue na mususu ba député même makambo elekaki to mona ki oleki ba bandaki même ezali ndenge wana Daniel Safou na rana yo oyo komi nango na kati ya mboka na biso okoki ko se comporter comme un voyou te atozalaki voyou kala atozalaki yanke kala mais statut oyo zali nango okoki jamais ko se comporter neti mutu nyoso tu oyo azotambola na balabala. Daniel Safou tozwa exemple car tozwa exemple ya président de la République Fachi Beto. Fachi Beto aza noko yaya la muzika mais bomona Fachi Beto ndenga koma ko se comporter parce qu'aza homme d'état azali chef de l'état. Fachi Beto aza noko grayanke atimba donc siko kutu ba makambo yo yozomona ya ba Kagame soko penza zalaki na ba marque kaka ya normal mais Kagame akozwa ba kuti Kagame akozwa ba kuba pointe mais président de la République ban aza président mais akoki ko se comporter neti voyou te. Daniel Safou donc pasi na mawa na motema ngai nazawa te ke na ya na banda ko lobano n'importe quoi non ngana ko faire ka raisonner yo moko tango ko zonga olandi émission le bien en panga munu César Ngadi Kleboa asololi tokoki ko comprendre ba koki omoni na Kisasa yozali donc honorable député batu mususu pele mususu ndenge ba bandoro mono ka lelo oza honorable député oza na rang mususu mutu mususu akanela kayo mutu mususu biso kutu ba honorable député te tozali ozoleka kote moko ozomona mutu ayebi te aluki ka makambo na ba internet afingi yo mais faut na maîtrise. En plus de cela, ozali député honorable okoki jamais ko se comporter neti donc vulgaire
type moko boye mutu moko kaka boye. En plus de cela, aux honorables et puis aux matières grises au tanga kelasi. Na mona ba intervention na yo na parlement tongo le karaliboso, vous sentir donc matière grise ezali. Mais oyo yo sali ezali donc soni penza soni okoki jamais ko sala ngo yo ndenge na yebiso za wana ozali ata muta fingi yo ozoza na maîtrise parce que ozali na étiquette oyo ozali nango liboso tato za noko za yayo emona na ko za yanke mais ki yanke na yo wana il faut bomba ngo siko na kati ya palais na yo na privé na balabala honorable député Daniel Safo Zoko soit nana mutu donc on dirait donc mutu moko kaka normal zo soit et puis maloba oyo bimisi okoki ko bimisa ngo jamais pour lemso bimisa ki omba ngana yo ki so lisusu soni oyoka ngo za la gêner tocha bino moko bo yoka oyo honorable député Daniel Safo oyo azo représenter peuple na parlement parce que défendra makombien na landaka ye mais oyo ya lobby ezali soni na mawa na motema bino moko bolanda honorable député Daniel Safo oyo a lobby na balabala za koleka na balabala batu nyoso tu bazali kolanda et puis donc il allait ça n'apercevoir que bazo filmer parce que mutando filmer azaki pembeni il a fait exprès donc allo banaika kandengwana donc azomona que mutazo filmer azaki musikate mais donc et malobe silingai donc bolanda bino moko oyo Daniel Safo a lobby donc ezali na niveau ya député ta koko bimisa maloba ya ndenge wana biso tuto yebi maloba wana mututo yebi maloba na mais soko za na niveau moko boye on se retenir parce que maloba no koki ko bimisa ngo jamais donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite. Yuma nyama na kusoso na miso bato la beto coup de tête to na bilamba tawo yo mi foza la manière papa na sali na loko moto tande bo sala na ba député na builo pas builo ra siko na Pas boire eh. oh petit là mon frère là la outil na soya na ka mais on va aller pas de on va porter la ba chef Avec petit non. et tout le monde va Yuma nyama meka jimususwa mboka nyama okanga la sonda wana na wa yipa osala la bati otayumo tiarie afali na kitia mama no nyama soki ndaba nanya ozo kenga sonda na sopa yiba kana yo osala la bati ya ebiote non les kalanga honorable non non pas la situation Pour ceux qui sont honorables, vous les terminez nango. Beto peut-être moi na ba 3 minutes bien. Là c'est une moi na judo. Peut-être ouais ba noter. Si chaud na judo. Na ko beto peut-être sur ba bango na chola. Mala suka yo timboka we bingate. Et na ko bo le malade ka place wala ti. Il 200 francs malade au sambo. Mala suka yo. Tout fina on ya mama no penza. Fola ramno. Na sotelo na kota rata le pango, na tumbo na lupango. Zoba. Na so yo kia mwa comme ça. On a chance. On a chance de les attendre. L'esprit na ngabela yo. Le ngala sotelo rata le pango na ndo peto. E yo bilo ngate. Otala ngate na kina ba front na guerre. Uko bena minwa. Unda merlonya, bosa la ngai. Unda merlonya. Teo. Odi mboka. Sala bongo wa maladi basu. Desa. Unda merlonya ka chuso. Tala. Unda merlonya so asala su. Bino moko boito landa ezali pasi na mawa na motema
député oyo représenté peuple abimisa maloba boye aswana na individu moko boye oyo azana rana ete lemso individu wana ngai komeka ya yebike donc Daniel Safou azalaka donc mutu moko azalaka chaud donc amekio donc mbala moko a reçu masolo na ye a reçu cop na ye à faire kolobiso ba makambo moko boy jamais yokoyi ko s'échanger maloba na mutu azana statut moko te na yo et puis aza représentant peuple mutu anazo représenter peuple oh yo zo défendre siko soko komi ko swana na mutu yo défendre nani siko yo soki yo swani na mutu a vota yo siko ekoleka ndenge nini na yeba ko sona ba kano mususu okoki ko utiliser justice na tant que député okomema mutu ani kolo aussi ça ma solo parce que soki o bandi ko lo bandenge na seke mutatu atumbola kio okoko bandaka ndenge wana te donc oko yoka émission oyo oko vanda penza otali olobi non mpangi ya munu olobi penza ke non donc masolo oyo ezali bien te okoki kozala oza yuma te Daniel Safou tomona koza yuma te otimba oza noko mais sikoyo comportement na yo na mutu normal ekoki kozala ndenge moko te okoza soki oza na ndako na yo obe oza na bana no na bandeko no na cercle moko privé ya yo okoki koloba bamakambo moko parce que oyebi ke ozoloba makambo oza na cercle moko privé na lieu moko privé mais oyo na balabala et puis ozoko ganga ozako koloba batu tout bazali koyoka siko bakotona député Daniel Safou donc bakotala susu te que Daniel Safou pe aza mutu ozali mutu neti mutu nyoso oko péter plein le peu oko pe ko péter le plomb ndenge mutu nyoso azala to mona pe na football Zidane na coupe du monde joueur munene mais a pété ki plomb donc joueur wana a énervé a bêté coup de tête mais oh monaki donc il faut maîtrise na makambo surtout siko na statut za nango jamais ata ndenge nini yango jamais okoki ko se comporter boy donc yango na ngai na yakite ke na banda ko loba n'importe quoi na non il faut messager les cas pour ekota yo moko ovando talo bien bon vraiment na regretter na makamasali mais ngai na ndenge na zo epsa yo na yebike soki yo tali penza émission nango tala boy na sengi na yo Daniel Safou osenga bolimbisi osengi pena bolimbisi ndenge olekaka na parlement wana oye pena liboso olobi ke non makambo elekaki nga mo naza content te vraiment nazali mutu peuple congolais peuple nanga oyo avota ngai alimbisa nga na makambo bomoni fallait pas bomona yango ekozala malamu to marqué pause publicitaire et à ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original on revient tout de suite.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans ta poto. Solution monani. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na bana otumbaka tabanangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est El Vito Coiffure. De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Merci à nos partenaires, na biso surtout, ba pesa biso confiance, na epsa rabino ezali sous forme na bango. Ba edaka chaîne parce que ba zoka espace, ba pesa ka mbongo ezali vraiment ko contribuer na ba dépenses au biso to salaka. Donc vraiment tozali kaka kolobela émission oyo boyebi tolobeli masolo oyo etamboli mokili mobimba. Il y a honorable député Nabiso Daniel Safou. Donc toyebi ozala président, ozala ministre, ozala député, ozala général, ozala mutuneti mutunyoso. Mais il faut kozala na maîtrise parce que et sengi ozala na maîtrise parce que ozawana Daniel Safou. Vous ne pouvez pas vous comporter comme n'importe quelle personne. Parce que vous avez déjà un statut comme député ou député comme donc et comme et qu'on révissait député surtout. Ils allaient vraiment malamouté na tena qui vraiment na ça l'émission oyo ngana ngai ko mema on ndenge nazo mema siko pour na faire comprendre que ma solo ana et sali penza qui tout côté sali penza qui tokwatamu qui était surtout na rana yo honorable député na balabala donc zangi maîtrise donc mutuana ce qui alinga qui a mekayo a réussir kunaye parce qu'à faire péter le plan donc ozo soit na penza ozo soit na donc au fingi pe ba masolo bolandi wana donc toko répéter ngwa te donc eza mawa donc masolo na mutu ta yebiango mututu pe afinga ka donc akofinga pendengo batutu ba yebe oza nan toyi masolo na me okubimisango na misu jamais ya batu na misu jamais ya batu okoki ko bimisa yango na yebiso kaka ke Daniel Safou okomi na ran ya papa Kalonji Mutambai oza na ran ya papa Kisombe Kiakimus oza na ran ya Moleka Nzulama donc talaka batu wana tongo bazo sala ba propagande na bango po bakoma ba député netuyo donc lelo balinga te donc so babandi ko sala CV na yo basala ba makambo na yo ozalaki député donc oza na rang social moko oza na statut moko na bato nga na witi kotanga donc lelo vraiment na lingaki na beta sete na makambo na memango na ndenge mususu boyebi ke 5 minutes ezali cours éducation civique 5 minutes toyaka koloba bilobela te tosalaka makambo na émotion te yonganga baga batu na tele na internet batu kaka batindeli nganga nazomona ka batu bazokofinga kaka des honorables donc azali mutu donc il faut te faire raisonner mais na ndenga na yebi Daniel Safou siko ndenga azana déjà a regretté ye azana tempérament moko boy azana impulsif donc mutuana yebi que Daniel Safou azana impulsif donc meki yebi que Daniel Safou otikele tenter à ko répondre donc azana impulsif donc siko Daniel Safou faut ba ko gérer émotion na yo ozana maîtrise parce que ozana statut moko na batunyo so tout ozali député national donc ezali masolo moko ya ko sakana na yango te. Donc, Daniel Safou, député honorable, na sengi vraiment na yo opesa titre na yo ya ki député opesa ngo valeur et pesa pe valeur na ba député nyo surtout oyo ba votaki bango surtout yo ba votaki yo na Kisasa pesa yango valeur parce que ça peut arriver mais vraiment yebara ke soki muta tumboli yo
na statut na yo okoki ko sala ndenge yo salite eza impossible donc talaka ndenge panzani donc na ba air muke et panzani donc et biloko ndenge wana ezali propre ata muke te donc wana vraiment na tenaki na solola nanga na yo ndeko nanga to solola na mema ngo na ndenge mususu na kanisi message ko passer malamu po to succès mission na biso nazali ko lakisa bino donc photo oyo bozali komona ngai na ministre d'État oyo azali maître Guy Lwando Mboyo oyo bazali ba jeune oyo baza na moto baye na makambo ya sika oyo président de la République azo compter na bango yango no moni bato ebele donc ekomi ya makambo bazo kosela mais bato bazo sala musala malamu Guy Lwando azali parmi ba ministres et puis confiance na président de la République na royeb Sabino Mingite mais il y a quelque chose qui se prépare donc nazola Sabino vidéo moko ministre d'État maître Guy Lwando a pesaki message moko fort na diaspora awa na kati ya Paris bino moko bolanda na bilili. Moi mon rêve à moi c'est, je le dis, ça peut paraître fou, c'est comment que ça Congo mesikana. Tu te souviens de fonder à moko na moko, ta moko ta besoin de faire na moko. Moi mon rêve à moi c'est, je le dis, ça peut paraître fou, c'est comment que ça Congo mesikana. Tu te souviens de fonder à moko na moko, ta moko ta besoin de faire na moko. Boyoki bino moko bolandi na bilili na kanisi tout le monde est d'accord na oyo maître Guy Lwando à lobby ministre état lobby batutu baza na na poto batutu donc bazali na poto akaka po solution ezate lelo soki ba mboka na biso ebongi nana ngo otikala tala kaka bato Afrique ndenge bazalaka donc nelengi donc bazana bango neloko te mais tango ka uti poto kiti na mboka nozo kaka elengi moko boye donc bakoki ko expliquer yo te soki lelo ba mboka na biso ebongi yo kanisi nana ngo otikala bomoni message salami wana donc vraiment tozali ko féliciter musala o azali ko sala azali vraiment jeune mais jeune o tanga o azo sala musala makasi na kati ya gouvernement o ya Sama Lukonde. Donc vraiment na epsi bino kaka il y a quelque chose qui se prépare d'ici là beaucoup comprendre rencontre yangai na ministre d'État maître Guy Lwando oyo azo sala musala ya makasi na kati ya mboka na biso. Donc pour terminer en guise de conclusion na sengi sous honorable na biso Daniel Safou na yebi ke ozali mutu mayele et ko arriver na mutu nyonso tout mais zalaka na maîtrise parce que ozali na identité moko na biso te na bato mususu ozali honorable député na yebi ke ekoleka ke ozwa courage o s'excuser na peuple na o na bato ba votaki yo makambo e choqué bato na yebi ke o s'excuser et ko salama et puis pesa vraiment respect na statut na yo zali nango. Donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na suka boyebi kaka ke ba remerciement kendaka na bato balandaka biso na bato ba partager émission na bato ba edara biso to banda toujours na honorable Jean Moutala na kati ya Londres. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali toujours na kati ya Londres ozali ko pesa Jano Matundu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali toujours na kati ya Londres ozali ko pesa Maria la beauté naturelle. Merci. Na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi poto sukisa na Catalonde to pesa mbote na José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule. Merci na nyoso tout bo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to ke isiko na kati Espagne sika vrai chéri Beloti Mavungu avandaka Beloti Mavungu vrai chéri. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali toke siko na kati ya lola pour na kopesa mbote na Putu de yalo la petite sœur propre Putu de yalo la. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngali tozongi awa na kati ya Paris pour na kopesa mbote na
Jean-Marie Chibangu, merci. Na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre. Merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na administrateur. Il y a un groupe na biso à WhatsApp, les amis de César Ngadi Tokopé Sambote, na Shai Mokenge Shai pe toko féliciter. Na nyoso tout au sala rapport na groupe Shai Mokenge Shai Wabalengela. Mon voisin, merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga na Canada, merci na ba publication na mutu tout atikalaga indifférente na ba publication na vraiment osalaga vraiment musala makasi po na ko informer bana mboka donc patriotisme na yo et donc ezali kutu ya ko démontrer donc et puis Jerry Mukuna merci na nyoso tout osala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei Sigo na kati ya Afrique du Sud pour na repesa Zoé Chilumba merci. Nanyo Soto, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokei toujours na kati Afrique d'ici pour nous repérer ça. Bula Mulambu, donc il y a le bakalanga mingi masolo à est parce que y azali natif ya kuna Bula Mulambu. Merci na ba information no pesa ngapo na côté à est Tokei sikoyo na kati à Paris donc pour nous repérer ça Patou Nzila. Merci Nanyo Soto au sala rapport dans 5 minutes avec César Ngadi toujours awa na kati à Paris vous allez couper ça DJ Patron DJ Milando, donc il est vraiment Soki Azufetino en charge, un grand professionnel, vraiment DJ Milando. Merci Penzape, Nanyo Sotou, au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Katia Benin, pour nous repérer ça. Petit nanga parlé, Gigi Mbele, Saolo, Netobenga Gahina Karatier Saolo, merci, Nanyo Sotou. Au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei Sigo aux États-Unis d'Amérique pour nous repérer ça. Donc, Alain Yeye, 3 brassards. Alain Yeye na sepeli ke artiste na ya linga gazali kuna donc azali ya sepela. Alain Yeye, merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Tokosuki sa na dokotolo na biso boyebi o asala émission. Parlo santé na recommanda rabino bolanda yango donc tous allez copier ça mbotepe ba remerciement na dokotolo na biso. Jean-Paul Jamba. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,